c'est bien votre humble servante Nyout dans Yalandundu la pluie. Boyebi, abonnez-vous massivement de notre chaîne VIP Presse Congo TV. Vous ne serez jamais déçus ici. Hein? Ben, émission Yaki Toko. Hein? Ba film ya Kano. Marambuya Chintoko. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Bonjour maman. Bonjour. Bon papa to yambi bino vraiment na esengo. Et puis comme on a famille monene boy, eza grâce esengo mona bino na bana bino kitoko boy. On dit c'est joli hein ma chérie. OK na sepeli papa toujours babandaka na papa pour chef andako zara papa. Maman zanika accompagnant petit José. Ndé to comme na papa na bana na ye. C'est la toute première fois na vie na ngana mona papa na bana 5 ya balbinoso to benga na français na lingala to ebeza bandundu. Bon papa, et ça rondenge nini? Tango banaki na 1 2 3 to comme na 5 bango tout balbinos. Bon, pour na koloba mingi te na sens ya ke esalanga ndeni ou pas. Premièrement bazabana le to boti bango nzamba pesi biso ya liboso ya mibale ya misatu ya mine ya mitano. Non, to mona ga nza normal. Eza bana ba oti pa nzamba pesi biso bango. To ane to yamba bango ne sengo to zana bango ba esengo esengo libota na biso. OK, c'est bon esengo libota mais majorité na ebi na ba famille mususu. Par exemple, na kobota na mobali na boti mwana liboso anémique, ya mibale anémique. C'est que photo 4 na ko continuer te mais yo tango boti 1 2 3 4 5. Oh, c'est bon hein. Hein papa? Moi je wana na habité aussi kaki na famille maman to famille maman basi kaki na famille no tondengeni. So ko expliquer biso wana. Bon, ko silika na famille maman c'est trop dit to famille papa. To bisonde to zwaki ba pression na ba famille. Nga na zwaki pression na famille nanga, maman pas zwaki pression na famille na ye. Mais biso to sani puisque nzambe nde mtapesi biso bana. To lingi bango to sepeli na bango to fana to yamba bango nde to za na bango. Baza bana biso to na choité. Puisque bango nde bana nzamba pesi biso donc il faut se perdre lipamboli nzamba pesi puisque bana baza lipamboli oko te pa nzambe. OK, c'est bon. Kolandisa ma bien vraiment na kati ya VIP Prince Congo TV. Nazongi lisumwa mukesi ma papa. Kolandisa manzambe mutapesa bana toboyi te. Est-ce que bipeke ba mususu za pe do nzambe te? C'est bon, bana kozala don to lipamboli nzambe te. Na o comprendre te. Moi naza lipamboli kote pa nzambe. Moi na nyonso azala na ndenge nyonso okikoya ezaka nzambe ndapesa bana. Mutu muso apesa bana zate. OK, naza membre ya famille te, naza pe mama moko na kati association apaka, naza pe na bana mibala bandundu. Ouais, merci maman Georgette na qui opposa maman ya balbinos. Oh maman Georgette. Et ça linga bien ko ka maman Georgette ke ye paza maman balbinos so babenga bandundu. Na bite maman Georgette, yo ko expliquer biso ndenge nini ke tango botaki ba no wana ya bandundu. Na bite na famille mobali no babetela ki yo maboko to batola ki yo. So ko expliquer biso na kati wana po balandi après Congo TV ba Orlando vraiment na boke binyoso. OK, merci na malobando pesinga. Tant na botaki bébé oya liboso, ba o batola ki bakokai kotolola. O pe ba sepela ki na ye ba sepela ki na ye. Mais na kota mbali nazaki na basusu baba na ekoloba boti ndundundu nga bon eza problème te. Nzambe nde mutu apesaka bana ka lokwa papa gi autai koloba. Nzambe nde mutu apesaka bana loko apesinga mwana ndundu aza mwana o nga na bimisi na mukili na koki ko négliger te na koki pe ko boya ete tango mwana koli abandi ko tamola bato bazo sepela isiko ba sepela na ye akwa bongai moko mutu na memi 9 mois na sepela na ete pona nini aza mwana loko la bana nyonso. Ouais, merci maman pour na ba réponse. Ouais, merci ming na balandi ya Presse Congo TV. Na bandi bozo mon émission na biso ba makasi na kati ya VIP Presse Congo TV. Tozongi supa papa to yoka o ekobima supa papa na compte ya avi na bango. Ouais papa nazongi supa na yo. Papa tindo vandaka na bana na yo. Avi na yo ezalaka nini pona mambo bana na yo po to ebiki ya bandundu bazebele. Na RDC bandundu baze belé ya ba pasteur baza ya ba journaliste baza ya ba boxeur pe baza ne ba koka na habité avi na ezalaka nini pona bana na balandi ya VIP Presse Congo TV ba Orlando na boke binyoso.
Ouais, en tout cas, merci. Eza mutuna moko vraiment malamu. Eza mutuna o vraiment la bande kozela. Pona bino botunanga yangwana. En tout cas, pour ça nanga ezalaka. Bandundu bazala bien, lokola batu nyonso. Alors, kozala bandundu bazala bien. Donc bana nanga bazala bien. Bazala bien, lui bakoma lokola batu nyonso yo tangi wana. To tangi ba réalisateur minene bazali bayan mambo, tozana ba pasteur walo musenga, tozana batu balashi, to wana batebele baza vraiment na ba mati makasi na albinisme. Yango nga pe na sala effort na bana lobi batanga classe bakoma pe batu. Yango to sala appel na batu ba soutenir association na biso. Ba soutenir lisanga ya baboti oyo. To sangisa baboti, to pesa baboti makanisi kotalisa bango ndenge ni toki kofana na bano biso to boti. Po tozaka na bango, vi na biso mobimba to kosala do bomo na biso nyoso to kosala ngo na bano nzamba pesi biso. Do yango lisanga na biso tozo senga soutien. Bato bazolanda o bazana libanda, bana bapakolaka mafuta, bana ifo batanga classe, bana makamyo tozo ba besoin na nyoso. Donc souci na biso eza yango wana ke ba soutenir biso ba soutenir lisanga oyo batika biso te ba soutenir biso batinde ba nenya kosunga bana na mafuta ba nenya kosunga bana na moi eloko ekomona na moi quelque chose pour être batanga classe toza ko égorger au moins plus de à peu près 50 à 60 bana baboti pe baza ebele o bana bazwa pe nanu basilité toza ka na limité te toza na Congo mobimba toza na ba maman mususu baboti mususu baza na bandundu o toza ba ya contact o to sali ke association zo funga makuna so to zima koki tozo bongisa voyage moto kitala bandundu bazali tozali ya mususu baza na ba Congo o déjà ba mama bazo bongisa de lisanga kuna ya paka pona koyeba ko sangisa ezali lisanga mo ezali national pe tobe yango international puisque bandeko mususu o bazali na lokwa ba sami aza na Belgique bazali kuna ozu nani Hervé Matanda dans la Belgique. Baza bana na biso, baza na poto, o baza toujours na kata ko soutenir lisanga o. Donc souci na biso yangwana. Pour ça ngezali basunga biso o nyoso zo kapel o ezala gouvernement na biso. Mama désignaté au président de la République do ba de so ba soutenir apaka. Les associations baboti baninga pe bayebani ya bandundu. Pona to lisanga to simba pe baneni bana o bakoto moma liboso pe bakende musika yango na posa na biso ndeka na oloba na bino so boza na posa obenga bango ba numéro contact na bango za 090 21 015 87 090 340 50 48 encore une fois 090 210 15 87 090 340 50 88 tosungana. Ça sera le mieux. Ouais, maman, na moni tozongi pa na yo, na ko aider on a zo bébé pour yo on solo là très bien. Bébé viens. OK. Alors. Maman, ngena pozo yo une question pour to ke na ko chité na yo maman na ngai. Bandeko balandi ya vieille puis presque Congo TV ba Holanda yo. Na lobi boy maman, na ebité. Eza ya bakoko na bino moko abotaka ndundu pona ebike singelandaka soki moko na bino abotaka koko à la longue azaka na koka yebake ti génération moko pe fa botaye na ebite ya bino eza ndenge ni soko expliquer balandi ba Holanda. Merci maman pour la question. Bon ngai na ba génération oyo eleki neti nga na moni koko oyo aboti donc mama o aboti koko nanga donc koko lolo nanga ngai na mona mais na tiki ali komona génération ya bandundu na kati te na tiki mona bandundu na kati ya génération anate parce que koko na biso azaki congolaise a nini oyo abalaka nde belge nde abotaka koko na biso mais ke ndundu na kati ya famille na biso na tikali komona te donc et pas na ngai nde naza première personne ya ko bota bandundu donc yango na mona ke za lipamboli na kati ya vinanga komanda na vinanga et puis na ba génération na biso. OK maman. Balandi a vieille puis presque Congo TV ba Holanda vraiment na bokebi. Merci maman pour la première réponse et puis deuxième question na ngeza boy.
koko na wana tango babalanaki na koko no mususu ya Belge tango babotaki mama na yo abimaki race nini to na posaka toyeba. Bon, mama na ngai aza donc poso na ye ti lelo azali aza en vie poso na ye eza pembe donc ndenge na bike koko na bango azalaki Belge donc bango babotami mpenza pembe lokola biso papa na biso aza mwindu bamosusu babimi pembe bamosusu babimi mwindu neti nga nabimi na nga soki chokola soki nini me naza na kati ya makila na bango yango wana namonaka nzambe nde akitiseli nga makila wana ta mosusu yango naye kobota bandundu mais génération wana mama biso baza pembe bango nyonso babotami pembe. Ouais, merci maman Sophie, maman na biso, maman na ba albinos. Ok, na sentir na ebi ke balandi ya vieille puis presque Congo TV balandi vraiment ba réponse à maman Sophie na boke binyos. Boki maman Sophie ndalobaka ya kobangeza te awa siko tozolandisa mape mupandi ya maman mususu. Toyeba pe to découvrir pe vérité ya maman mupandi. Ouais, balandi na ebi ke bozolanda biso na boke bébé Manuel, mets-toi debout s'il te plaît. Viens m'accompagner. Ouais, maman Georgette tozongi suna kana yo. Kolandisa manalisanga na biso ya ba albinos na bibo maman Georgette. Et ça la kondeni so lali na butu na bébé no ngo bima libanda, o sa petit besoin tomba lo bakete no bimate pona okutane libanda pona la musae bébé ko bimate zelange ça kondengeni somo wana yo otika kozana ngoteto ndeni. En tout cas, merci pour la maloba opesinga. En tout cas, somo wana penza na tikala kozala na ngote. Avant que tu na bota ba on banda ko banga ba on makasi, mais siko nde na koma ko linga ba on ko lekata bana o ya mwindu o nazana ba on. Ba binos na na linga ba on makasi ko lekabana na mususu. Na génération na biso na famille za kota mama kota papa muntu tatika likobota ndundu ngande muntu aliboso na famille o na boti bandundu na boti penza bandundu mibale eza kobota ndundu eza problème te ndundu aza mwana lokwa mwana nyonso eza te soki boti ndundu o banda ko mitungisa o banda ko sala ko s'agiter te ndundu aza mwana lokwa mwana nyonso vraiment bandeko o ba négliger ka bandundu en tout cas na yebisa bino botika ko négliger bana zwa mwana ndundu lokwa mwana nyonso o za na ina ndako. Abonnez-vous massivement de notre chaîne VIP Presse Congo TV. Vous serez jamais déçus ici. Hein? Ben, mission est à qui toko. Balandi mingi ya VIP Presse Congo TV na bike tozaka wana ngana bino lelo ngana bino tozaka wana na yebi ke bokamwa bomoninga suna mama ya kotelema na baki ke question eza question moko privé ya ngana mama na ko poser mama te na miso bana na miso papa po tanto côté to vanda ki esa moi bien te za lisolo mo ya secret ya mama na mwana ya mwasi ouais mama na ngai na ngena lobakabu soki lelo nzambe asali o grâce kozui suzemi que boti so albinos o sepela kaka toko ima pour baza déjà non mona dia baza belé nombre 5 hein et ça l'ondeni sou. Bon, merci na question pour eza makasi te mais epesa nga esengo question wana po mingi pe batuna nga si tout temps on azaki na Victor moni Victor na Emmanuel moi ekar eza makasi soki lelo nzambe apesinga sepeli abaksilanga lisusu mwana na osepela na bota nanga ka ndundu. Ah bon? Na osepela na bota nanga ndundu parce que nga moko moni différence o batu bazo sala ke aboti poso mwindu ayeko bota ndundu nde siko ekoza contraire pa nanga. Donc ngai soki na boti mwana poso mwindu donc nako discrimination ane kozala. Pe ye moko mwana ko sentir que moi discrimination mama linginga talinge yangwana na bisa nzambe soki lelo ko bakisanga mwana apesinga mwana ndundu po discrimination ezalate. OK maman. Ouais babi ne zappe pas boki mate bozaka wana balandi VIP Presse Congo TV. Aïe tabisika bazwi sous ba problème babi tozana bla vikela lelo na bino toujours na kata VIP international. Oh my god chaîne esalanga bagu esalanga ba bien mo baz
Quand tu na bino na bino dès le début les lois est koyinda donc ba TV les lois panzana ça va bouger ça va yinda to te que na papa na bana nyos nde bomona ekana ki tue ki na bendi pe mama nde ka ikinda quand même moral toujours on est ensemble na kata VIP presque Congo TV si ko pe to komi na tour bana to benga bana ba oya pe tout partout to bana yaya liboso babi la fille ni kazaka moko fille ya maman na papa les autres bagarre et ngana bota bwekito côté mergu mannequin famille aïe mannequin na biso moi ça permet na ka sentimentaire ko ça nga boité pardon pas moi Kim sangai bonjour oza le poto bonjour ok balandia VIP presque Congo TV bazolando na bokebi nyonso yaya kombono nanyo Joël Moussepe. Kombongo gwe boka na tonalité comment on a nyo Joël Moussepe. Joël Moussepe sepeli singa comment on a sepela c'est asuka ouais balandia VIP presque Congo TV babi tozana Joël Moussepe aza wana pona bino bozo ka nyonso Joël Moussepe akobimsa o eza ba posa motema nae babi to baba ndundu bazaka utile na société to bazaka inutile to koye bango lelo et pas Joël Moussepe tient quelle année? Cinquième des humanités. Ok, tu as quelle option? Scientifique. Option batamayel. Non, na le canate, mais pour na on coma. Ouais, Joël Moussepe, azana 5e scientifique. Tala degré pour mon ke batangi sa bango. Balbinos pe ba kota ke école. Balbinos pe ba yebi kotanga. Joël Moussepe, ma chérie, et ça konde ni tomba benga kondundwe. Ça konde ni no? Bon. François Beningala. Kende ka nyos ba Olanda yo? Bon, et ça là, ma bête en fait, parce que maman a connu ça déjà bon, on a grandi comme ça, même si on nous appelle à la route, nous ça nous fait rien, au contraire ça me fait la joie. Mon année hey maman mon abobingai. Ok, Joël Moussepe merci pour ça la combien parce qu'on a ngabo. Net ngabo na to comme na biso ba ma passe te to kokanya to ko ma passe ndimaka. Ouais Joël Moussepe olingaka un jour ozala nani na société okoma na niveau nini osala pe nini na vinde to monaka ebele ba fipe ba okola maman muso akobota koka mais koka pe azobule akota ta na parlement yosko obulaka nini na vie na lobiso aussi ces classes. Bon, je pense faire l'architecture, devenir architecte. Ça va plan d'acoup et tout. Ouais, c'est ça. De deux? Bon, c'est pas trop en fait. J'aime aider les gens. J'aime aider les gens. J'aime bon, faire. Et là, mon cas, bateau, baro, c'est pelanango quoi. Le bateau, c'est pelanango. Voilà. Ok, au quand ça balandi nini ya VIP presque Congo TV pour bota la Joël Moussepe. Joël Moussepe ko lo bala bango nini bato baza na Europe, ba baza na RDC na Asie na ALU, bazota la yo ba ebité bon ba négliger bandundu. Ce ko yebisa bango ndeti nini pona bino bandundu. Bon, et alors à Liboso, non, c'est juste que ba soutenir Bissou. Ok. D'abord premièrement comme moi. J'ai besoin de devenir architecte. Mais quand il n'y a pas de moyens, quand il n'y a pas l'argent, c'est rien en fait. Donc, bah, aider biso, bah, soutenir biso, tu as posé à ma foot, à biso, tu as posé à temps à classe. L'autre fois, dans mon indou, ça m'avait fait mal. Ça me fait vraiment mal. J'ai vu, mes parents n'ont peut-être ça la mais est-ce que mes parents est-ce que c'est là bon? Non. Ce que je demande c'est que bah aider biso vraiment porter un plus vraiment dans la vie na biso, ça sera aussi mieux parce que le quand on va grandir, on va penser aussi à eux. Voilà. Ouais, Joël Moussepe na moni olati oza uniforme na bino to ezandeni pona moni batu tout bazana ba albinos. Oko expliquer biso tina polo olati. En fait, on a une association, APACA, association de parents, amis et connaissances des albinos. Ok. Tout ça, c'est parents pour leur dire quoi faire, pour leur montrer comment faire grandir un albinos, comment colisaye, kotangisaye et tout. Parce que batumsu ba négliger bango, batumsu ba négliger albinos. Mais ce que ça bango pour leur montrer, c'est à quoi en fait. Et l'utilité d'un albinos, c'est parce que albinos c'est un monde le roi mon agneau batumsu ba mon abango bandoki batumsu voilà. Donc tu fais une sabon tu peux sabon conseil pour leur montrer que non albinos azam mon local mon agneau faut leur porter dans nos cœurs parce que si on laisse d'abord premièrement et alors il faut qu'on fasse pour un albinos
d'abord aimer un albinos. Ok. Parce que si je me sens pas aimée, attends ça les lingani, ça non moi que au lingate, non sentir dans un kate. Donc il faut que je sois d'abord aimée et puis d'autres choses là viendra. Ok, merci Joël Moussepe na sepelino vraiment na yambi ovane sengo bébé. Ok, tokomona deuxième tour leki ya Joël Moussepe babi ai Joël yaka zala nanga koke to tikanga ndeni ouais balobi tozaka wana balandi ya VIP presque Congo TV bolanda bino batu bomona bano esa bino ndeni to bomona nga na kata lisanga balbinos bo se sentir comment hein ouais to yambi deuxième one bo sentir nazana bango lelo c'est lelo papa moko maman moko mukongo moko libumu moko boyoka lelo. Bonjour mon frère. Bonjour. Ton nom c'est qui? Claude Kalala. Hey, Yesu Christ. Nebaka député moko komone na kaizaka pe Claude Kalala. Kashama azaka neve na ngai. Boni Claude. Bien. Ok. Namoni on esengwa. Claude de moi. Claude yaka a. Joie le côté de ma chérie. Claude tema boy po balandi VIP presque Congo TV ba mona yo penza bata inga na Claude tayi mako. Kitoko. Ouais Claude, nana tuna kaka chérie. Potala o beau garçon comme toi boy. Mais nanzela ba bengo. Ya ndundu. Amona ka bien te na moyi. Et ça kondeni so ba fingo bongo. Nga français. Kenanga partout kenanga. En fait, moi, je me sens à l'aise tant babenganga ndundu parce que je vois comme si babenganga Claude. Je sens comme si on m'appelle Claude, je sens comme si on m'appelle créature de Dieu en fait. Et ça la ngai et le côté. Ça me fait à l'aise en fait. Ok. Bano vraiment pardon oko kate. Na banza bomona balanja VIP presque Congo TV. Do bulanda vraiment na kimionos. Ok Claude, abesa ke bien. Tombo benge ndundu. Dozo konde to benge Claude créature nzambe. Aïe, Claude doza quelle année? 4e scientifique. Bano yo ezaka nini kapo bwa tata mo mama moko po sa pe option moko. Ngape na obota pe albinos na ngape okina scientifique. Ouais Claude nazongi supano yaya obulaka so 6 classe okoma na niveau nini osuka noka bongo to o matetage nde baninga ba mataka. Hein? Obulande tini na vina. Ngai idée nanga ezalaka docteur. Na sepela kozala docteur parce que kozala docteur eza naomona ndeti nazosunga bato. Nazosunga bato. Passion nanga ezala wana. Ok, balandi ya VIP presque Congo TV boki Claude na lobi yenda za bongo scientifique neza kapwaza docteur koza ne munganga eza kwa ndeta zo sunga bato komona jamais muntu na passe nde bino bomesa na ofinga bango nde bango balingaka ko soutenir bino c'est que bino pe bota maboko na bino likona na bango mwenda za baza 4e scientifique do bo sunge lobi akoma place oya lingiko botika bango te na banda bomo na 3e okota tata moko mama moko libumu moko. Ya Claude passe comment? Ok, bonjour. Bonjour. Ton nom c'est qui? Mon nom c'est Kevin Betou. Ton nom c'est qui? Kevin Betou. Où tu vois, non? Mon nom c'est Kevin Betou. Kevin Betou. Bon, sakana. Ta va ba kombo abu. Ata ba na bomba ndundu. Mais yo ka ba kombo mwezo sa yeta kimia na mutema na sia moyo melelo wa malili. Kevin Betou, tu as quelle année? Je suis en 3e électricité. Bano pardon, habité à Bouébazui wapi. Kevin Betou, on a 3e électricité. Au boulaka soki aussi 6 classes. Ozala nani. Pour ça la nini na vie. Ok ni na parlement. Tosuka noka nanda ko vanda no. Au boula nini yaya. Bon, je pense si j'ai fini mes études, je deviens ingénieur. Ah bon? Loba makasko yaya. Mon idée, si j'ai fini les études, je deviens ingénieur en polytechnique. Nzamba lola nzamba salo grâce au ma place olingi donc bosunga bango va bota maboko mwana ko mabisika zoluka e ozapeka moko alisungi na kati ya RDC e bima libanda te ezaka na kati ya mboka na biso. Kevin Betou sko ti otambola na nzela ba bengo ndundu po yo lati lineti te na moyi ba yaya na maneti yo lati lineti te est-ce que so na bito beta no tour oko otambola na moyo? Oui. Okoka sa lineti nga na yoka soni boloba nga zotambola na ndundu bon yo moko esalo ndeni. Ça va rien me faire. Oh! C'est vrai ça? Oui. Nzamba lola, nzamba za bolingo.
nzamba za bolingo we balandi ya VIP Presse Congo TV na banda to suki to bomoni bango misato tata moko mama moko 4e azoya baza 5 4e azoya yaya soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Merci. Bonjour chérie. Bonjour. Ton nom c'est qui? Victor Mwanda. Eh, yo viva mingi na Mwanda, nga viva na RDC, na capitale. Olinga Mwanda mingi, eh? Oui. Eh, Victor. Victor, tu es en quelle année? Je suis en première CE. Première. Disons 7e. Oui. Ok, Victor, azana 7e. Otoloba na linga la première CE. Outi 6e primaire a passé première CE. Victor, il y a une école sozo sakana baninga. So ba finyo ndundu ya zaka vegle na moyi ataka boy. Et ça rondengeni. Ça me fait ni chaud ni froid. Oh my God. Kosa nga boite. Et ça ko lokote. Oui. Nga kunena mwindu boso finga na beto likofi. Yolo balanga ke ça le lokote. Ça rien me faire. C'est vrai ça. Oui. Oh, c'est très bien. Balandi vie puis presque Congo TV bo ki balande balobi. Do ato fingi ndundu. Et diotete. Et lobane lokote. Oh ya yebi ke ye pas être humain comme toi. Donc ce qui est important ça que tu aider ba moni comme na 7e. Lobi. Auzala nani? Point d'interrogation. Ba misu na bango esenga manette, ndeti na ba moyo, ndeti bona mito ba na congé lundi ba banda classe. Ana linetité. Au kendeni. Au kende toza wapi? Tolo na poto buka. Ba mafuta na bango ba produit na bango. Ponde za boso a baby, ata bino boko tale na TVT. Nkele bokim selongi. Menda za poso kito tane na simbe. Ba bilamba, ba kete, ma papa, ba sandal, ba sengle. Ça m'a fait du bien, so bosali on pa bana. Nzamba kofuta biso yaya. To boaka na mabanga te to lona na zelo malamu poto buka. 5e azoya. Baga 5 tata mon maman moko. Yami mon chéri. Yami. Oza moi to mwamba. Salut tantine. Tantine sali. Salut tantine. Bon, le projet, c'est encore, on a vraiment le projet. D'abord, ce que je demande, c'est le soutien. Si vous nous aidez, ça sera mieux. Parce qu'on ne peut pas commencer à tout vous dire comme ça, sinon les autres là vont copier. Mais quand même, ce qu'on a à vous dire, c'est que aidez-nous, on a vraiment besoin de l'aide. On a vraiment besoin de l'aide. On a besoin de crème pour appliquer. Parce que si tu vois un enfant albinos, nanzelo, mon yena batache tache noire, yo premier au fin, nous avons wapi pour aider avant yazana tache ozaki wapi. Donc nous avons besoin de vous maintenant. C'est maintenant ou jamais. On a vraiment besoin de votre aide. On a vraiment besoin de votre aide. Vous allez commencer à voir, il y aura des cinémas qui vont commencer à passer à propos des albinos. C'est juste pour vous demander de l'aide. Parce que si vous nous laissez maintenant, donc on sunga biso azate po soyo obi yo ozela ya sunga ye pa ozela ya sunga nani siwa osunga donc ozela bino nyonso botia le boko po tokende liboso en fait. C'est ça ce que j'avais à demander. Merci. Ouais, balandi mingi ya VIP Presse Congo TV na banza boyoki ya ndenga lobi. Donc bozongo likolo te. Eza vraiment maman eza très sérieux. Tu vis bino biso to banaka ko découvrir ko kena mama bulu bisika ba problème batama na ba source to tomboli en likolo. Boki ya nda lobi baza très sérieux. Ba osala mambo minene. Soka bote bango poa. Loboko na bino za muku c'était likolo na bango. Bino pe bomona o ba osala ya mikete minene bo sepela. Wato comme na ya mobali pour na rusukisa moi liloba suka yaya. En fait, moi, ma parole est que vous nous aidiez, comme a dit ma grande sœur, vous nous aidiez et puis vous nous soutenez en fait. Comme moi, je suis là, je me sens à l'aise avec mes lunettes, mais mes petits frères, ils sont pas à l'aise. Ils sont pas à l'aise. Moi, je souffre à leur place. J'ai mal pour eux et ils n'ont pas, moi j'en ai. Et puis, il n'y a pas moyen de lui donner parce que nous n'avons pas la même unité. Aidez-leur en fait. Et puis, je demande pour l'association, aidez notre association, aidez-nous parce qu'on fera beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a pas, en fait, je vais pas tout dire parce que d'autres vont copier comme a dit ma grande sœur. Aidez-nous seulement. Ce que j'ai à dire, c'est ça là-bas. Appelez ces numéros, appelez nos numéros. On a beaucoup de choses en commun. On a beaucoup de choses à faire en fait. C'est ça. Tu as besoin de quoi?
J'ai besoin, on paye pour moi les Minerval, on m'achète les lunettes, les crèmes solaires, les crèmes, on m'achète aussi les chapeaux. Ok, ça va. Ben, j'espère bien que Bolandi nda lobi na bokebi. Aza na posa lunettes, ana posa crème à miso, ana posa crème na ya nzoto, aza na posa ya kepi pona moi. Hein? Boutika ete talaka beba mukebo. Aosenga bino. Bofongwa mitema ko bokanga mitema te. Bolembisa mitema pona mwana yokanda oloba. J'ai besoin ya Minerval tala na âge à première primaire. Aza na posa Minerval. Ah, tous amis malamu ko, tous sungana pardon. Bo aider bébé, ça a bien ma casse. Ouais, balandi vieille puis presque Congo TV na banja to komi na suka ya émission na biso ya lelo penza ai babi émission ngo kitoko te me guta mafuta ndezo taka ezo taka lokola miel et même ko la ban Égypte na maka yeso akiti lelo ouais balandi na biso tout na pesi équipe ya technique mobimba na papi Papi Silas, mon réalisateur, Babi réalisateur, mon ko, y a n'habite na comparé na nan. N'habite à l'équipe voir même, oh matali kolo babenga Eclipse Soleil. Donc ça plus qu'ango, mon réalisateur, Papi Silas. Je salue tout le monde, je salue Ming Bakondina biso boali banda mboka, na Bakondina biso ya kati mboka RDC. Je salue Ngamoko. Moi-même, Ablavi qui a la star, je me salue mes enfants, Brondi qui a la, Bijou qui a la, je salue tout le monde, ma famille, hein? Je salue aussi mes amis, mes collègues, je salue tout le monde, je vous aime tous. Bah, gros bisous à Binotou Namidi à Lolo. Bisous, bye. Abonnez-vous massivement de notre chaîne VIP Presse Congo TV. Vous serez jamais déçus ici, hein? Ben, émission Yaki Toko. Ah, ba filme ya Kano, marambo ya Chintoko.